bato ebele baleki na victoire à partir ya lobby bakamwaki ke libulu ya munene wana bazipaki yango na Jean-Claude Kadima, et puis en même temps bakangi imprimerie oyo ya bafalsification ya badocuments surtout ya l'état kokamwa. Tozali awa na rond-point victoire bandeko nyonso balekaka nzela oyo bayebaki libulu oyo bozali komona ezali drainage ya bamai nyonso oyo utaka na bandako nyonso akomi na Kalamu ekenda kobwakama na mai ya Kalamu elekelaka nde awa boye. Kasi libulu ezalaki na beton moko, beton ebeba libulu etikala se bongo soki ozali koleka na mutuka na butu to na makolo tika te okozinda awa lele ebele. Yango etikaki bourgmestre akomi na Kalamu nsima te Jean-Claude Kadima elongo na bandeko nyonso ya commune bayaki kokunda ngo na babi bendo bozali komona bandeko ebele ya victoire basepelaki. Kasi likama kokamwa délégation mobimba commune na Kalamu ekei na venir rebu na Prince Kasavu Bukaka wana na imprimerie bozali komona eyebani. Kasi makambo bandeko imprimerie basalaka kokamwa nzoka nde basalaka usage de faux documents botala neti oyo ya SONAS ya DGI na oyo ya commune ya Kalamu bakangi bango bakei na bango tout droit na parquet ya Kalamu kuna nde bakosamba. Tiki bango na disposition de la justice pour que justice à l'amsa nango ti la dernière personne au Togobanda Koso. Donc pour le moment les enquêtes continuent. Bazo sala mikanda nyonso tu va bordereau de versement ba mikanda ba DGI ba mikanda ba commune sonance nyonso tout ba perte de pièces nyonso tout et ça les maka awa. Tala papa Luzolo batu ya boye pardon esika na bango za atena Kinshasa atana makala te na osio to na buluo boye itamo ya sal